Mbote balingami, la saga continue. Pour profiter d'un week-end, le week-end, donc, ben, mission tombe sur les rebelles, comme opportunité, puis ça, occasion, puis ça, tout ça, là. Et surtout, il y a tout le bel membre, ma bête. Alors, et je crois, ça fait plus ou moins des jours. Toujours, mes gars, coupé, ça concerne, on a biso, ba yé, mbilan kolo. Ba émission, vraiment, nazo, garantir bino que et vous avez ça une semaine ben monsieur a tellement bela au sala ba mambo za tellement bela au lobela ba mate za tellement bela au pesa bande ko na biso enfin que ba au sala nzambe na ndenge longo bani parce que Dieu on les sert non selon nous mais selon lui. Jésus a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi que vous ai choisi, je vous ai établi. Donc il faut Tolanda ligne de conduite ya maître et non o ya biso. Et na lobeli muke sur ba mariage ba mabala ya ba jeune nos jeunes frères balé qui na biso ba ko bima lelo oyo ba ko s'engager ba ko bala mabale ko umela te ko kufa suite ba raison songolo parala. Et parmi ba engagement au mutu faut au sérieux et libale ya nakati libale zelo basakana nango te libale zelo koyo bible ezako bible e lobela pe ba nzamba zana ba rigueur ebele likolo na yango parce que le mariage ezana ba implication spirituelle. Nzamba linga divorce te nzamba linga kate ba bikabona kabona bilinga linga bibima bima ba maman ezana ba conséquences ebele ya malamu te. Alors le bande quoi wa to beti masolo ya ba comment il s'appelle il y a Paul Bakenda et autres Christian Mukuna awa na ena ndakisa ya soki elo za malamu to soki batu bazaka même ba exemple en bien pourquoi ne pas en parler pe ko zo bango lokola ba modèle awa kande bozo kompozo mona na minya na kangisi ba photo mibale photo moko tozomona mwana na mpate na maboko ya bergère na ye moboko limpate donc kande bozomona na bolingo lolangolo ofefele elobaka ba bangala lolangolo ochwa de l'autre côté bozomona bergère azolela mwana mpate azobondela azoconsoler libala ezalaka boye nazwi ndakisa oyo bandeko parce que baza pe bayembi n'est-ce pas. Voilà. Toyebi ndeko na biso couple Mbuma Nadège na Toms babandi lelo te. Basali combien d'années ba umeli ba kozana ta ba 20 ans relation hein. C'est belé oui parce que moi na bango liboso koza peu près ba âge moi na liboso. So jusqu'au temps fiançailles na ki chéri pona ki chéri ba umela ki wana moi na mpata za ina mpiaka. On a affaire za ina a frère za ina no médiocre. Kingo mulai mutu munene suke bele mwindu zolo munene tuta musika yana viko seka mutete tala lelo mwana mpate ninga benda bote so afinyoli so obukana so acheli te obukana rien mais tanga zalaki wana so ba pesio eta mso lingate c'est ça ce qu'on dit moi si atalaki futur azali na révélation a comprendre que ali kamba malamu ezali awa balingana lelo bakombisika bakomi tolobi teke na parcours na bango ba problème ezala te et aussi les oleba déjà ba quelque temps passé à boyebi tant ba nungu ba makele les akay atom sake Canada et kutuna déjà kete batu balobi ke no ya tikala soki na mboko ni ba pays aux frontaliers na bango na Zambie na Kenya voilà balobi ba mama na déjà tikela na Kenya frère atom sakei libale si kufa nini ote atom sa sentaki tala bango wana lolangolo chwa mikolo na déjà na Canada fala azonga boye azonga kisasa bona otomona na vidéo moko ya yena ndeko na biso Sandra Sandra zo invité votre concert fois beta na Canada. Bref, en passant la vie c'est ça bandeko ba ona baba ezanga ate mais soki bolingo eza ya solo
bozala bo surmonter yango. Dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 13, la Bible nous dit, on parle de l'amour, le vrai amour, bien sûr. L'amour pardonne. L'amour est Alukaka ne cherche pas son intérêt personnel. Aluka toujours intérêt et il y a intérêt commun. Et bolingo, la Bible le dit l'amour est soupçonné à ma bête. Bolingo et salar ma bête. Bolingo et pardonnaka. Bolingo donc balobeli bolingo ya solo. Comment est-ce que et protégeaka pe lukara toujours malamu et non mabe. Là il y a le vrai amour mes frères et sœurs. À ta problème oya bo surmonter ango. Yesu aloba. Wa ochama loba na misala je crois na Matthieu 13 sur la bosanité. Aozala lokola ndako etongami likolo ya libanga. Ata mbonge ata mupepa ata kaki ata nini ekoningana me etelema. Mais wa ko chate azala lokola ndako etongami likolo ya zelo. Mbonge mipepa oya ekokoya. Maloba nzambe c'est Dieu lui-même. Or Dieu c'est l'amour. N'a peut-être pas comprendre. Voilà. Et na su exemple oyo. Atom sna na dej balingana bazali na bilenge. Balingana na groupe na bango je crois et adoration et pas papa Alain Gaël. Place bano que ça va répétition na bango. Mon côté image ya mutu mon côté banda ko l'accélérer lobby akoma o akomi lelo. Toyebi parmi basali onzamba tomboli na mboka na biso to wanga na ngote ke atom sana kati. Nzamba sali ba bolombo ebele. Na ndinga longo chanta komi wa komi soki docteur soki nini akomi l'église akomi kamba bato akomi lelo eza parcours et na parcours on a bandeko et un travail ça les meilleurs saranate pour comme bisiko akomi na auto expliquer mino passé na yeno azaina médiocre il y a une amie ndiko na une amie à moi azai pe chantre azara chantre na Philadelphie na autant à combo na été mkomsuto osika bi grandam to uta musika abeta na lisolo ya Gelor comme frère Tom c'est Gelor abi Gelor to no kangele ba mikate o ba benye na ba galette na ba sachet soki ba papier so zo kende classe ya uti vraiment la famille a passé moi ma solo ka ndenge beta mara c'est ça ndeko na déjà linga ye azana elote à venir payer bande o laxate que non muto le be ozala grand de même nego atom salinga na dej pe kana bolingo solo et bolingo solo e boti lelo. Pourquoi na zo exemple bande on a biso mingi lelo oyo nzamba tomboli bino et belé bazana habitude o katam so zala pe na moi chéri na ye oyo azaka tango azala na elo côté ba ebi ete nini te Facebook te nini te ba sali pe tam sous moi 2 ans. Tam sous moi 3 ans moi na bato ko chukuta parce que lelo bimi na miso bato Yesu c'était pour comme star bo zo basi a poto et boye banité bo vanda place morte na déjà toms bando tala naka ata bano vulala na morte me bavana na kisasa kina kotala muninga kina kotala ye bazozo ata ya koyeba na ba o se côtoyer boko linga basi bazala na ba poto bana poto déjà bazala na balolenge na bango na pekisi mutu kolinga moi cité yango moniteur be na mambo ba intérêt vous visez des intérêts songolo pakala da kanga petit wana na oso mukanda na cheka mutu e koya eya lobi che moi zemi mwana moko mibale l'essentiel car au objectif au banor luka ozo bosa na ke ozo détruire vie na yo vice versa baba la muto yebi. Vous ne pouvez pas vous marier avec une personne boye banité, bon mon anate bo sokara baba ko solo la ba réseaux sociaux ko se côté ba réseau et puis après lobby o te baba la ni abali au moins sango bazara na France mais ya ngo mon ba mabalo ezo ko umela te ezo sala ba inane bo panzani déjà bo panzani dote ya bo tozolo ba mabe fiancé esenga il faut que soit tant ko yeba mutu bozala ka wana omona ka yo ka yo bo bino ba mabala ba distance oyebi mutu te bota lelo ba retomber bota exemple topé si bino ya mwana mpate na bergère bota la bolingo malgré ba problème ba aussi remonter pour ba yebani non seulement ça bolingo ça qui vrai ba bolingo na bino ya fait koyo bana na poto ba olanda bino po za ba star mobile na yembaka mobile na yebani yo poso mona ke no yonde danser ngonga à suivre.
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atanga oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto po yo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe wakote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lise kwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolinga lingi, mes personnes sont na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko